Na yebisa kibino ke na kolobela susu likambo ya mama Marie Mwilu te. Na lobaki point barre o nga na lobi ekoki na roba su te bokende kosala ba examen de conscience et puis bokende kosala ba recherche et puis bolandela makambo na yebisi bino bozwa temps ya kolandela yango. Mais nga na zwi décision nzoka nde nga na kozwa décision te. Nga na kozwa décision ndenge nini et puis ngai na yebisaka bino ke tata bango moko bazoguide nga. Nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu. Ngai na kozwa décision te. Makambo eza nanu nga nazozwa décision non. Landa nzambe na yo. Kolanda biyoka yoka te kolanda biloba loba te oyo kosalama na nkamba. Ezali ndenge tata moko abongiseli. Nyonso ezosalama ezo mabongisi na ye. O balongoli bato eza ye moko tata. Na 2002 bato balobaka o signature ya résolution wana eza ya papa te. Mais après moko akolisa bato ke signature wana eza ya nga moko. Ale lelo ndenge baolongo bato bazolongo ane baolongola bato eza tata ye moko azoko guider makambo wana. Eza tata ye moko po talingi nesu bilema te. Bato ya soloka alingi bango lisusu te akomi kolongola. Ba hypocrite alingi bango lisusu te akomi kolongola. Bozala prudent mikoloko ya so bozo kozala prudent te bokomona mikoloko ya. Mama Mwilu o bozomona ka ba campagne ozokenda kosala kana pona bolinge makasi. Po bozwa ebo tshena mitema na bino. Po bomona ke tuka ye penza yende. Bobo sala nzela nkamba po akobungisa bino nzela mikoloko ya o azosala neza campagne po azwa pe bandimi na ye nazo yebisa bino. Atombo loboko na ngali kolo. Mabota na mabota bamoya awa. Koluka ngai nzambe. Ai kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Ai kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Ai kibangu na longi mokili Motika mikumba na milo banda. Bienvenue chez nous. Merci dans tout balingaka. Maman Francis Kavalène dans la princesse de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci à tous nos abonnés. Merci na bato ba mbanga na bandaku na bango botala kanga bo mbanga na ba téléphone na bino bozwaka taya kotala. En tout cas merci vraiment. Merci na bato pe ba s'abonner te bo s'abonner. Awa bokozwa makambu. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Soki okoti na émission Kimbangu Nzambe okokuta makambu ya bien pe makambu ya solo. Awa tolobelaka solo rien que la vérité. Bandeko na yebisa kibino ke na kolobela susu likambo ya mama Marie Mwilu te. Na lobaki point barre o nga na lobi ekoki na roba su te bokende kosala ba examen de conscience et puis bokende kosala ba recherche et puis bolandela makambo na yebisi bino bozwa temps ya kolandela yango. Mais nga na zwi décision nzoka nde nga na kozwa décision te. Nga na kozwa décision ndenge nini et puis ngai na yebisaka bino ke tata bango moko bazoguide nga. Nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu. Ngai na kozwa décision te. Makambo eza nanu nga na kozwa décision non. Nazwi ba révélation pendant 4 jours. Ba révélation zo bandela. Sikonde naza boye na ye lisusu. Na comprendre makambo ebele nga na yebaki te. Na comprendre makambo ebele. Bandeko ngai na yaka na vérité et puis nga na zo ko lamusa bino ko kamwa ko yeba makambo nga na yebi mais na kolobela nyonso te poso da bina loba en tout cas mokile ko ningana badeko nanga mokile ko ningana mais o nga na ko yebisa bino botiango na mituna bino po ete papa de ngenda azali ko pesa ngai makambo pe azali ko révéler nga za ko milakisa. Omoni tata oyo papa de ngenda wa boti bango na bototo. Ndeza iko révéler nga mwana na ya boti na molimo. Ba pesi ngai musala nga na simple instrument ba tata baza ko utiliser. Pona ko longola ba masque o balatisi la si biso pendant tango mulai balatisi biso ba masque bazo kosa biso. Ndeko bolandanga bien. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Soki oza mwana tata Simon Kimbangu kia ngani oyaki pona kobikisa molimo na yo oyaki pona kopesa tata maboko yaya lamuka bakosa biso bazwi biso tango mulai nyonso ya lokuta
bazokosa biso ndeko lamuka bundela nzambe na yo tango nzambe akreaka mutu akreaka na bandeko te bakreaka bango misato ya bule nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu bakreaka bango misato alors tobundela nzambe na biso avandi kati na biso bango misato kati na nzambe moko papa simokima okianga tobundela nzambe na biso tobundela nzambe na biso yaya nayebisaka bino église kimbangisi ezali vocation fo ozwa appel ya nzambe soki ozwa pena appel ya nzambe ekozala malamu obundela nzambe na yo nzambe azalaka na ndeko te nzambe azalaka lo nzambe ndenge aza wana soki otala bandeko okosala erreur okobundela nzambe na yo te nazala barévélation ebele nga na zwi ya mama Marie Moule ya ngenda tala kaka na niveau mama Marie Moule aza ngai na imagine kiteke na koloba makambo na oloba pe na imagine kiteke papa de ngenda ko lakisanga makambo alakisinga si ba olakisanga ngo pona nini poete bapesa ki etan mais na temps o bapesa ki ye eloko nini asali mascara eloko asali ezali kaka mascara bandeko nanga mama Marie Moule ya ngenda aza ya biso te boyokanga bien et puis bosala ba recherche et puis botuna bozwa mayele bolamuka mama Marie Moule aza ya biso te mama Marie Moule biso to ndako mona ye pena mama ya biso mais aza ya biso te akosaka biso akomprenaki déjà que akomi na suka yango mona osalaka ba campagne azosalaka ngombe wana azosala azoyaka na ba komini eza ba campagne aza kosala bandeko bolamuka eza ba campagne tout wana na yaki na esibino papa bona nini atanga ko pasi mokimba okiangani te so botali ba matiene nyonso ya kala azalaka sec azalaka malili alobela kaka ba makambu mususu ateyaka kaka mais atalisa nzela mutu nyonso alanda nzela ya nkamba atalisa nkamba asala yango te ke nkamba ezali Jérusalem fo mutu nyonso alanda nkamba asala yango te ateya mambwana te akobanda oteya bino makambo mususu komba pasi mongimba okiangani ataka te mais lelo agangi ya molimo mosantu epu na koteya na ye abakisi kwa pasi mongimba okiangani siko bino bozokokolamuka te bandeko nanga tokosunga nzambe ndenge tokopesa nzambe maboko ndenge nini ndenge alobi bongo ale bomoni yango grave mais eza na makambo asesenga mpe nayebaki te nekoyeba ngo ka semaine oyo kaka 4 jours makambo elandani makambo eza ebele so na bila lobango aye kozala bombe kaka ndenge boyebeli mama muli bokondima te ka kozala ba erreur bokoki jamais kondima ke azala mabe moko boya salaka azala makambo moko boya asalaka bokondima te mais akosaka biso aza hypocrite bozwa elongi ya mama bozwa bafoto ya mama Marie Moule botala elongi na ye botala monoko na ye bokomprendre ke hypocrisie eza na kati ya makasi bandeko na ndenge mabe te omoni ngai na obundela nzambe na nga omoni ngai na opesa nzambe na nga maboko ntango toza nango lingomba na biso ndenge eza wana batu oyo baza bahypocrite baza kati na biso bakomi kosala da bacampagne mpona barécupere bana na nzambe bakende na bango lisusu oyo ozomona mama Marie Moule azosala ezali bacampagne eza bacampagne lobi bokomona kama makambo koningana toza awa onga nazo eseni ofungola misu aza ya biso te apesaka tata maboko te ndenge aza wana libota wana ya papa Kisolokele na ya papa de ngenda papa Simoki Mbangu aloba yemo papa de ngenda aloba yango ke biso tolongi te papa alobi ke biso tolongi te pe alobi yango na kati ya libota na bandoki baza alobaki yango mais mutu alongi kaka eza papa de alungana pote eza biblique ezali 53 histoire wana oyo ndenge kolo Yesu asengaka basala mutu banzambe baboyaki kolo Yesu de asengaka basala mutu kolo Yesu asengaka basala mutu etango mutu abebisaka
nde bayebisaki ye ke yo tellement osengaka tosala moto yo moko kende ko luka solution ya likambo wana ye moko akende kofuta masumu na mutu oyo ye alingaki basala dekolo yesu ayaka bakaka ye na ekulusu mpo na biso anyokwamaka asali 30 ans 33 ans akei me kaka na ezali 53 bokokuta kaka place kolo yesu oyo papa oyo nzambe moko paso ngibonki ngana azali nzambe na kati ya bible alobi ke mikolo koya akopesa ye vie mulayi œuvre de l'éternel ekozala maboko na œuvre de l'éternel wana ezali bango moko banzambe bakobota makati na ye yango omonaki pasi moki mbango aisaka papa diangende bino bolongi te sikoyebisanga soki oza na bana lokola 13 bana 13 wana nyonso bana 12 bakei moko atikali 12 bakei moko atikali siko bango wana bakei wana po neti mama mulu ndenge azala nde bandeko ne bakenda ye atikala ye moko epo bandeko ne baza en bon terme basololaka nini o akabona na bango te soki akabonaka na bango la sava basololaka te la sava me bandeko na ye baza en bon terme basololaka siko nini soki makambo nkamba te soki makambo ba succession te soki makambo basololaka nini baza na makambo basololaka makambo ezali ebele bandeko na eloko nga nazoyela bino eza nini bolamuka topesa tata maboko bolamuka topesa tata maboko bakosa biso même la classe soko ozwi 5 sur 10 ozali na la moitié mais soko ozwa déjà 2 sur 10 eza pas ozwi 1 sur 10 au moins teke oganye te ozwi te ata 2 sur 10 ozwi te yango bozomona bandeko na nyonso bakei ye atikali ye moko Mama Marie Moule atikala ye moko pona ni. Po tata ye moko alingaki atikala po basala na ye. Basala na ye. Bapesa ki grâce, bapesa ki chance. Mais chance wana eke na mai. Atosite, abongwanite. Abongwanite. Ana makambo ebele. Azana makambo ebele. Azana makambo ebele. Makambo wana eza grave. Makambo wana eza grave. O nga nazo isa na bandi deja. Pote nga naza na lotomo ya nguya, lotomo ya tata. Na bandi ya kolobela likambo. Alors bola muka, bokende ko sala ba recherche, bokende ko luka bosala ba analyse. Bokende ko landela likambo yo. Pote mikolo ko ya, mamu pa ko sala bandimi na ye. Alors yo, oyaka ko bikisa molimo na yo. Ozwaka appel ya nzambe ozala kimbangiste. Landa nzambe na yo aveuglement. Landa tata simongi bonki ngani. Soki ozwi makanispe motema no pesa ngo papa mama Marie Moule ngenda aza ya biso te. Nga papa dia ngenda tata oya boti ye muto alakisinga pendant 3 jours. So 4e jour na ko zo révélation ni. 3 jours déjà papa dia ngenda alakisinga yi ba film vie o mama Marie Moule azala kanango. Eza sekele. Ye bana teme nga na koyaka kobimisa ngo mikolo ezo na kobimisa ngo e asekele ana vi moko asalaka so na yebisi bino bokamo nga mona simbaka mutu tango na ko za révélation na pendant 3 jours na simbaki mutu et puis 3e jour na monde papa de ngena boye 4e jour na zu révélation papa soki moki nga na vana kiti ya munene bandimi bavanzi na si na kati nango mama Marie Moule azalaki wana papa simo kibonki ngani atuniye mama alobi pona nini olinga kotanga kombo na ngai te ngai ya lobi oh papa abi ngai na ndimaki na sala na yo mama ka bandi kolela natanga kombo nete pona nini natanga kombo nete abandi kolela maya miso zo kita ebele mais soka tieboe acha donc azo fina longi mais soka zongi si boye maya miso papa natanga communauté pona nini papa soka kiti se longi ne boye abandi ko fina munoko na e mais soka tumboli maya miso ebele batu ba otale kaka na bia hypocrisie
tata bombi mingi tata taleliye yango bomonaka jamais atelema liboso ya batu ateya alakisa tu monene ya nkamba ateya bino ke nkamba eza esika na biso nkamba esika mabota na mabota bakoya koluka nzambe to batela esika wana mais alekelaka bino ka likolo aolekela bino na baparabole jamais alendisa bandimi ke tata simoki mokianga nazali nzambe atikala koloba yango te tata simoki mokianga nazali nzambe aloba yango te nde papa mbenza te ya kabiso rien aloba yango te atikala koloba yango te me bandeko boyebaka ngo papa kisoloki na papa diangene baboti banzambe te baboti batata te ata moko te soki bamoni grâce o bapesaka arma na ndeko ne mosusu basala na papa ezalaki mpo na famille ndenge abotami bapesa bango kaka grâce me batata bayebaki ke bakozala na bango te bakozala te bayebaki yango me telema likambo ya nzambe elukaka nzela yango batanga bakombo na bango me bayebaki ke bakozala te bayebaki po te bango batata bango nyonso misato esi baza na bango deja baya na bango deja papa simoki mokianga nazali molimo mosantu nzambe tata azali nzambe mwana nzambe molimo mosantu bayebaki babotami na banzoto mosusu bayebaki ke tuti topesa bango bakozala te bozala prudent mikolo koya so bozokozala prudent te bokomona mikolo koya mama mwilu oyo bozomonaka bakampagne ozokenda kosalaka wana mpona bolinge makasi mpo bozwa ye botia na mitema na bino mpo bomonaka etuka ye mpenza ye nde bobosala nzela nkamba mpo akobungisa bino nzela mikolo koya oyo azosala na eza campagne mpo azwa mpe bandimi na ye nazoyebisa bino natomboli loboko na nga likolo naosalela tata simoki mbaokianga na bosolo naosala erreur te bandeko eza likambo tata azali kolakisanga mete fois eza mpona sunga bino eza mpona lakisa bino ke makambo ezali sese makambo ezali bandeko bolamuka nyonso azosala azokosa bino wana eza bakampagne abando tambola na bakomini nyonso eza bakampagne aza kosala aza kosensibilize baoyo ye aza kosensibilize baoyo ye oye ndenge aza wana na 26 aza bien na 3 aza bien ana problème te ndenge aza wana ana problème te donc kaka nde so tolobi bien ke nani kaza na problème papa songi bango ngani papa za kwa fingamaka papa mbenza fingamaka mais nanto yoka tata na mikanda lingomba ngo na ebite est-ce ba conseiller direct ba kosala ba campagne wana zo salaka bando kotambola kana chaque commune eza bongo nanto mona papa mbenza ta bando tambola na ba commune ayaki na notambola na ba commune pona ba commune wana ba pasteur bazali bango nyonso bozolanda nkamba po ba pasteur o batielaka biso bazali liso ya papa simongi maokiangani il faut totosaka bango po ete bango nde bazotambwisa biso na lolenge nkamba ezali kotinda yango papa vanda na bango na lukuta kanu tout le temps il faut to respectaka bango il faut totosaka bango po bango baza mutu misu ya tata ata ba pasteur mais so tomona mikolo yo mama Marimula so tambolaka wana osala ba campagne azozwa bato aosensibilize bato na ye lobi bokopesa nga raison lobi bokopesa nga raison na likambo nazoloba lelo bokoboya me boyeba mikolo ezoya ayebi deki akomi na suka ayebi deja makambo papa denge dayebisa alobaka te akosaka bino kaka namoni deja nefo etikali moko yango yangoyo moni onga nazobimisa moko yango yangoyo place ma po yende ngazana ayebi deja ke makambo wana nyonso soki ebimi nde akosala nini akokende na ye nde akosala nini akokende na ye siko 10e te mamona 9 10e eza yango nga na obimisa na bandi siko na bimisi te o ezaka mpona alerte naye koalerter bino naye koalerter bino mama akosaka biso mama Marimula akosaka biso aza ya biso ta opesa tata maboko te azali kosunga te bandeko azali kosunga te bobungisa bilembo na bino te bobungisa bilembo na bino te bobunga nzela te tobanga tata yaya ozomona ozobondela oyebaka nzambe te mingi babondela bayebaka nzambe te mais yo oyebi na esika azalaka okepese mpe mbote azofanda bino azoseka na bino yaya olingi obungisa nzela no mpona basentiment kolanda sentiment te
makambo yo zuela ngo discernement ya makasi luka obondela tanzamba la kisayo luka bondela nzamba la kisayo ponga na ndima kiteke na kolobela so makambo pona lobaki da esili na kolobela ngo lisuti mais na zongi pote bala kisinga makambo ezo sengela kana loba nano esili te kobanga na kokata ke na loba ke na kolobela ngo sute nano esili te mama rimula kosa ka biso za hypocrite ya mwana mona ka ke lelo to mona ebongo lobi akozane na biso te yende ngazana za pion ya bandeko ne bakenda bandeko na ebike bino bokolo bebele ke ote bandeko ne mwana papa de ngenda oui mwana papa de ngenda mais to sita bebisi a bebisi ba pesa ke grâce ya zoti grâce et pas papa de ngenda bisa ke tikala tata sala na tata yango tata bina révélation na ndima ki ko sala na yo mais a bebisi alinga bandeko ne mingi andimaka na eteka tata sima ki monki anga nazali nzambe naza koyebisa bino ngana zo yango na révélation nanga andimaka na yetende ngazana saka hypocrisie te mayibi ke lingomba eza ya koko na bango ba bien ba héritage na bango bakotika mote donc ye faut tika la alandelaka yango bomona kazolandela azolandela papa sima ki monki anga na koko te papa sima ki mba to bandaka na liputa alors obobenga koko bino azalaka na koko te azalaka na koko te yemo papa sima ki monki anga na lobaki yango okobenga okolobaki onga mukoko ya kimbangu tango kokufa eske kuna kikoko ezalaka eske komona ye kutu eske komona ye poso ganga koko nanga omona ye papa sima ki monki anga na albetaki lisolo ya mwana mobali moko mwana ya famille batata kaka kufaka me bato bamonaka ye ome yo kufa omona na ngombe kituko omona na boye ndenge nini alobi nde na bona yo kwa voix ya tata mena ko kopusa na te moya pusa surtout bango babota mana libota wana bandeko bango babota bakoza na problème grave koleka vome kutu biso auto bota mana na molimo ya saba bango babota mana bonjoto bakoza na problème plus grave pote ba yebi libota baza mais ba négliger eloko ni basali babundisi yango bakoza na problème grave ngai nde nazabona eko alertar bino na eko lamusa bino to bundela tata bolamuka bandeko bozala prida bakosa biso tokosa mpanda tango mulayi ngonga na yebisi bino bozala prida bolamuka botika kozala kidiba donc bandeko bolamuka eza pe na batu conscience na bango ezosala ya pe na bato bazolanda nga conscience na bango ezolobela bango eloko moko ndeko na nga luka olamusa conscience na yo wana eza na likambo moko ezolobela yo eza na makambo eza ya minene eza ya basekele ya bachose caché mais ekomi na ntango ebima soki bomoni ke nga makambo nazoloba eza normal te eza na nzela te kota na maloba nanu na ba message ya mama Marie Mwilu oya banda pena ata na ba 2005 mata ba message neza nango ebele na ba internet tala ye bien lande lobeli na ye yoka ye au sentir que aza biso te oko comprendre que aza biso te ya bala muso ndenge nini lelo boko boya melobi et cause la bino passe boko simba mutu boko comprendre que oui hasaki ya biso te bino bozo calculer mwana ya papa de ngenda oui mwana ya papa de ngenda sko bana ya papa de ngenda batosa na bango te et puis papa de ngenda bundela ki mama Marie Mwilu atalisa ki ateya ki yango atikaki asala na tata pe ndimaki asala na ye mais tanyoso oya zui eza ya hypocrisie tanyoso avanda na biso akosaka biso mutu akotema liboso ya chere azoteya bino mais oya oteya bino yeta yango te asalelaka azoyebisa bino po soki na bandi koloba makambo oyo eza na se bokosimba mitu azokoteya bino mais oyo azoteya bino ye yango te asalelaka yango te azokosa bino po bomona ye aza mutu ya malamu mais aza mutu ya malamu te oyo nga na ye sino eza vérité oyo nga nalali pendant 4 jours nazwi ya minene nalobi yango nano te
nalobi yango nanu te nasimbi nanu kote wana te mais bolandela mama Marie Moulou Diangenda bien bino bato bozalaka na ye bolandela ye azokosa biso po ndenge eza wana ka nde boyolanda ye wana bozokobipesa corps mpe amit azotambola na bakomini nyonso azokoteya po oyo bayebaki ete bayeba ye oyo nanu bayoka ete bayoka ye bokopesa ye bolingo makasi me bokobosana ke bozalaka na nzambe te maza mwana papa Diangenda bokoyokela ye kaka epi bokolanda ye me place bokomitya nde na libulu yango wana tata Diangenda azalaki na susi na ye abunga te azala ta na tata me ya bebisi ya boyi na ye ndenge aza nazalaka na bandeko na ye yango azalaka aza bien na bato 26 na bandeko na ye aza pe bien na nkamba siko nkamba ye azalaka wana hypocrisie po ete alandelaka makambo nyonso ndenge ezokende aza koprepare likambo monene soka nazoyesa bino boye bozwa mayele bolandela ye bien bosangisa mayele botunana bolamuka bazokosa bino mateya nyonso ateyaka bino asalela yango te mateya oyo ateyaka bino azalaka mpona azwa mayele na bino bokoma ya ye po lelo bozomona boye me kaka nde makambo bandi kobima boye yebaki ntango na ye ekoki akosala ya minene bomona kaka akosasuna biso te akokende kote mpe kokende akolinga asala eglise bandimi oyo bakolanda ye oyo bayelaka nzambe te bandimi ya sentiment bakolinga bakende na ye asala eglise kota osala eglise wana aza pe na bandimi mosusu na 26 landa nzambe na yo kolanda biyoka yoka te kolanda biloba te oyo kosalama na nkamba ezali ndenge tata ye moko abongiseli nyonso ezosalama eza mabongisi na ye oyo balongoli bato eza ye moko tata na 2002 bato balobaka signature ya résolution wana eza ya papa te mais après ye moko akolisa bato ke signature wana eza ya nga moko alelelo ndenge bato bazolonga nde balongola bato eza tata ye moko azokogide makambo wana eza tata ye moko po ete alingi nesu bilema te bato ya soloka alingi bango lisusu te akomi kolongola bahypocrite alingi bango lisusu te akomi kolongola onga na semene eza verité ya onga na semene eza verité eza ke bolamuka bolandela ye bien bokende ko même kotuna ye bolamuka soki boloba pena ke bino bokopesaka tata maboko ntango yango okopesa tata maboko obu papa nous mourons ntango yango ya olakisa ngo po ntango yo ozobundela mama Marie Moulou ozokanisa ke wana nzela ya solo ndenge aza na esi abunga tata alingaki pena ke azala na ye kaka asalaka na ye yango bapesi ye bahonneur nyonso po ete alamuka bapesi ye bahonneur ya makasi ya haut niveau po ete abimaka esika azala na maboko ya tata me hypocrisie atiki yango te ayela bit eloko ayela eza bit bameki kosala effort mpona korécupere me esimbi te makambo nga nazoyesa bino eza rien que la vérité eza pamba te nake kosimba kombo ya mama Marie Moulou naloba boye te ezali vérité topesa tata maboko po ntango yango ekoki ya kopesa tata maboko soki te bokomonaka oyo nga nazoyebisa bino mpe akokende na bato akokendaka na bato akotika bino te bino bozodefendre ye boyeba ke akokendaka na bino soko bino nde bokozala na pasi siko yo oyelaka tata oyelaka nzambe na yo osala na tata yebaka yango soki otiki nkamba Nouvelle Jérusalem otiki direction nkamba oke na bato wana operdre na bonzoto mpe na molimo soki na bonzoto okota nkamba te meme na molimo mpe okotikala okota te soki okenda deja olobaka mabe onga na kokotaka na molimo lokuta nzela mosusu eza te moto akosa o te nga nazoyesa bino ke hypocrisie ya mama Marie Moulou Diangenda o papa Diangenda moko alakisi nga yango boye mpe abilakisi mpe ye moko mpona yebake ewuti epai na ye makambo nyonso nalobi yango nanu te me nayoka koalertar bino bolamuka bokomprendre ke mama Marie Moulou aza ya biso te akosaka biso
biso to mona loko apesa tata maboko ye mutavandi si église ya poto ba to na poto ye mutavandi si lingomba non ye te mutavandi si lingomba. Qu'est-ce que tu veux? Soki boyebaki que si déjà na bonzoto bozaka na 3 mais na molimo ba mema bino de 26 bokoloba nini ponde boza wana ba slogan mususu ba pesa bino pa ba mawana eza biso te. Et si déjà na molili déjà sur le plan spirituel na bondenge ya bondoki amema bino de 26 bon moi na teke lelo na ina vérité pote na yebi o nzaba la kisinga yango bonke na oloba makambo na oloba oyo bolamuka tanto to baka pour papa nous mourons la kisa yango pesa tata maboko pote tango azobimisa ba alongola ba masque nyonso balatisa biso boyeba ke muto oyo aza malamu te tozoyeba ngo na tango oyo bandeko bolamuka siko yo soza na nzela bibi bongisaka oza na nzambe na yo luka olanda nzela na yo kosala erreur te libota ya papa de lungana yango wana nde banzambe babotami pote nzambe si abongisaki yango deja depuis na tango wana yango apesaki tango mulai abota me banzambe aboti banzambe tango mulai wana pesaki na pona tango wana kuna umelaka te kota na Esaïe 53 tanga bandeko ngali kama na ngana ya blonka yango wana lamuka opesa nzambe maboko potango ekoki makambo ebandi bato nyonso bakosaka biso koma bimana mpoasa. Donc c'est ça, merci beaucoup tout le monde, à la prochaine, bye. Mabota bangoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili nalongi mokili oyanga bosepela elongo nanga kibangu nalongi mokili otinga mikumba ya bilo banda